Ba internaute ya congolocole-news.com congolocole-news.com toujours na souci ya kosolola na bino matali bongo bomo ya bato lelo to ekokutana na Papa Nzuzi Neki Ngombi oyo azali représentant légal ya KTVL Kintwadi Kiantima Kiabavelela nde tozana ya lelo po tobeta masolo bandeko lelo tokolobela nini ngai na Papa Nzuzi Nkoya Neki Ngombi tokolobela bongo la vie na lingala babengi bomoi na lombango na ke kopesa mbote Papa Nzuzi mbote mingi mama Didi na mama Mafolo bozozwanga na bilili pe na pesi bato nyonso bazolanda biso na Kongolo Kole bambote mingi pena bayindo nyonso bazokumisa nzambe ya mokili mobimba oyo azali grand prophète Mfumu Kimbangu na nzela ya mama Kimpavita oyo alobelaki Mfumu Kimbangu na zongisi matondo mingi na bana KTV nyonso baza na poto topesi bino bambote mingi mayangi mingi Papa Nzuzi bongo tokoumela te kasi yambona kota na motuna na ngali boso Papa Nzuzi okoki koyebisa biso boni santé ya KTVL boni lingomba oko kamba ekotambola ndenge nini santé na bino boza malamu KTVL eza toujours malamu Kintwadi Kiantima Kiabavelela mama Didi Bisengo ezali toujours malamu toyebike toutaki Mbanza Ngungu mama Mafolo azalaki na bilili yemoka monaki ba plein o to salaki na yangwana su tozana milulu ya munene ya le 12 octobre na awa na nini na Lutendele esika babwaka Mfumu Kimbangu na tono abima KTVL ezali malamu toto fungula kilongo na Mbanza Ngungu pe tozali na fete ya munene ya mama Kimpavita o batumbaki na Mbanza Kongo epa ya mindele poete ya solo ba portugais balingaki ko ala kisa nzambe ya bayindo te nzambe oyo ya biso lolenge tokoki kosambela te yangwana père de Galo atumbaki ye na bandeko nyonso malamu mingi Papa Nzuzi kasi lokola na lobaki na bino bongo bandeko ya congolocole-news.com lelonga na Papa Nzuzi Nkoya Neki Ngombi tokolobela makambo ya la vie na lombango na lingine ba Papa Nzuzi okoki koyebisa biso bongo opesa biso tina explication yo monaka la vie boni okoki kolimbola la vie lolenge nini la vie d'abord ezali bomoi oyo moto tango alati nzoto ya mosuni yango azali kolanda awa na se vie ezali koya na balolenge nyonso o moto akoki kolanda mais eza na ba principe na ba loi soko respecter yango to bengi la vie to komaka ngo VIE c'est-à-dire tant to komi 3 lettres wana V elati volonté I elati intelligence E elati économie c'est-à-dire na likambo nyonso oyo zali koyekola mwana classe koyekola musala kobeta bale kozala longi kozala nyonso koki kozala esengeli na yo ozala na volonté soki volonté ezali nde kopesa yo intelligence po okela osala musala nyonso zali kosala na musala nyonso zali kosala ekopesa yo lifuta nde na lifuta wana nde ifo zala na économie c'est-à-dire V elati volonté I elati intelligence E elati économie moto nyonso awa na mokili tanga azali kozwa mbongo to tanga azali koluka bomoi na ye esengeli azala na volonté ya koluka azala na intelligence azala na économie wana na kibompaka na ye akolela te po ete atongi asali atako aboti to akwaboti te ye moko akozala sire na oyo alonaki yango wana epesi ye avanda malamu na mokili ti ya kotika mokili oyo malamu mingi Papa Nzuzi kasi moto wakobika na kati ya mokili aza na banzela boni mangi mingi mama Bisengo na Kongolo Kole na bayi nyonso bazwi tango ya kolanda biso na se ya bomoi awa toye kokutana na mokili tozali na Bisengo kaka mibale banzela pe ezali kaka mibale tozana banzela mosusu te nzela liboso awa na mokili mutu nyonso awa aza koluka na misala nyonso azali kosala résultat na ezalaka mbongo ya mibale ezalaka makwela c'est-à-dire libala c'est-à-dire moto soki azwi mbongo na sima azwi molongani soit abengami mobali ya makasi po abali to abengami mwasi ya solo po babali ye na yango wana
vi lokola nzambe apesi biso ba sentiment mibale nzela ya mbongo na nzela ya sexe na lolenge wana nde moto awa na terre nde aza ko vivre na biloko wana mibale na biloko wana mosusu oyo eza te mosusu ezali te mais lokola mokili eza na ba réalité nango esala mosusu mpe omona azwi moko mosusu mpe azwi te ndakisa moto azwi mbongo mabali te ntango mosusu lokola baprêtre babalaka te jamais tomona prêtre moko catholique toyebi ye na mwasi ne bavandaka kuna babalaka wana toyebi te moto mosusu ntango mosusu abali na ye mami wata abali na ye te moto mosusu aza na succès bacondition epesi ye azala na mwasi te wana eza normal mosusu mpe azwi mbongo te mais abali azovivre kaka na bacondition normale kolia komela songolo mpakala yango wana na se ya bomoi oyo baréalité eza ebele mais mpo babenga yo moto to babenga yo mobali to mwasi esengeli na yo mosolo na nsima likwela yango wana azalaki mayangi mingi papa nzuzi ya solo bandeko bokolanda na bokebi bokoyoka biyano bongo papa nzuzi akopesa biso ya solo mpona rappel na bato balandi biso kaka sikoyo tozolobela la vie bomoi ya moto na papa nzuzi koya ne kingombi représentant chef spirituel ya katevel kintwadi kiantima kia bavelela papa nzuzi oki koyebisa biso ndenge nini moto na vie na bomoi oyo tokobika oki koyeba chance na yo tolupemba na yo mangi mingi mama Bisengo mama Didil c'est-à-dire le Congo le Kolé na vie awa na bomoi awa na se nzambe asalaki nyonso la vie appartient au courageux mais ntango omoni bafere na yo eza kotambola te esengeli na yo oluka babiso tobengaka bisielu bamisu babengaka bamedium bamisu babengaka bavoyant okoki kokende kotalisa bomoi na yo mpona nini vi na nga eza komarche te ntango mosusu baza bagrand initié bakoki koyebisa yo l'incarnation passée osalaki mabe yango oye kofuta bakolakisa yo lolenge nini yo okoki komibongisa na bomoi ya se oyo ozali nango baofrande nini befort nini okokosala mpo nzambe alimbisa mabe na yo soit ya bakoko na yo basalaka yango boza kosibir baconséquence ya bakoko na bino soit mutu akangi yo c'est-à-dire abloqué yo bakolakisa lolenge nini okoki kolongwa soit mabe na yo moko yango wana soit pe kozanga koyeba ozangi koyeba yango pe bomo eza pasi c'est-à-dire po oyeba na mokili ebongi okota na bisika o esengeli balakisa yo tozana ba culture africaine tozana ba culture européenne tozana ba culture ba science eza ya ndenge na ndenge moi je préfère kota na ba mystique pe na biso parce que na kati ya guérison na kati ya koyeba eza na ba spiritualité o eza uniquement pour les africains yango to koyeba ndenge nino koki kolongwa esika wana so mutu azobonga te afungola miso aluka ayeba pourquoi nazobonga te yango wana vie ezali la vie c'est un combat l'homme doit se battre il faut abunda po aluka bomoi na ye yango wana mama Didi nazalaki na yo malamu mingi kolanda papa nzuzi koloba tomoni ete banguya pe ya mabe ebebisaka bomoi ya bato banguya mabe ndenge olobi na incarnation passée peut-être ozalaki na makambo ya mabe nde libape wana ezokoba kolanda yo kasi papa nzuzi na vi tokoluka kaka mbongo soki mbongo ya mabe pe kobongisa bato mbongo ya malamu pe kobongisa bato kasi ndenge nini moto akobonga na mbongo nini mangi mingi mama Didi ndenge otuni ngai na mituna wana moto soki akobonga na lolenge nini moto akoki kobonga na baspe ebele oyo tata nzambe apesi bato parce que l'argent n'a pas d'odeur c'est-à-dire toyebi te mbongo ya malamu mbongo so bapesi oyeba te oya nzambe oya satana mais mukolo mbongo ye moko ayebi lolenge nini akoki kozwela mbongo wana mbongo mama eza na ba réalité ebele na se ya bomoi oyo tozali na yango mais selon la connaissance universelle ndenge tata nzambe asali mokili na ye mbongo ezali na banzela mine oyo ezali na facilité moto akoki kozwa ngo c'est-à-dire na vie toza na mbongo ya liboso oyo eyaka c'est-à-dire na intellectuel c'est-à-dire moto atangine ba classe ya minene abimine docteur en droit abimina e licencié abimine boye songolo mpakala lobi kuna akoki kokoma cadre moko na société akoko koma cadre na armée
akokoza la cadre soit akoza président de la publique ministre tout consomme mutu moko songolo mpaka kelasi na ye oyo atangi na baniveau na ye esengi kelasi wana nde eede ye akoma moto akoma songolo mpakala kelasi mutu eede ye mbongo ya mibale oyo tobengaka lupemba mbongo ya bansetre mbongo ya bakoko mbambu lukobi mbambu ya famille nde elati yo epesi yo mbongo me mingi bato wana batangaka mingi te po ete soki atangi mingi akonéglige bansetre bakataka ye po ete lobi kuna ayeba bango po akende okomona misu balobaka ntsele lupemba lobi kuna epesi yo mbongo ozalaki grand commerçant lelo ya moke okomi ya monene lokola badokolo bakisombe batu ya bamala bebe baza na bambambu ya famille oyo esali bango bazala na mbongo mingi mbambu ya famille elandaka mutu na musala nyonso za kosala yango ekoprotege yo ekopesa yo mbongo sadi mbongo ya batu bakufa elati yo okomi na mbongo ebele mbongo mususu ezali date de naissance c'est-à-dire planète apesaka pe influence planétaire na ye c'est-à-dire influence planétaire ekoti yo lokola Alina Foreman baza ba Capricorne batu babotami na janvier bato babotamaka na Saturne na planète ya Saturne bango bazalaka ba meilleur boxeur ba forceur ba muscle na bango ezala makasi parce que pour moi na bango ezaka élastique ba grand chanteur yangwana Ali Foreman bazalaki batu ya makasi à partir ya planète na bango yangwa bazalaki makasi planète epesi influence abundi akomi bakomi ba meilleur boxeur du monde epesi bango mbongo yamine ezalaka kombo na yo ekoki kopesa yo chance soki ba calculer kombo na yo ebimisi chiffre 7 jours de la semaine 7 couleurs du jour 7 archanges du jour ekoki epesi yo pe chance na terre au vibrer ozomona c'est-à-dire mutu akoki kobonga na biloko wana nde oyo ezali le loi moko universel batu baza kobonga oyo mususu peza banzela mezali normal mais na pesi selon connaissance na nganzuzi nkoya selon connaissance ya tata nzambe oyo apesi na kati ya kintwali kya ntima kya bavele la KTV otoza kotangisa malongi manza yangwana mama Didil toza kolakisa na bato nyonso yangwana zalaki nango pona koyebisa bandeko na biso. Merci mingi ya solo bandeko na bandi ete boko bénéficier boko zwa bongo mwa boyebi na maloba oyo kouta na papa nzuzi nkoya ne kingombi papa nzuzi tout à l'heure là olobeli makambu ya mbambu ezaka parenthèse na fungoli na kokanga ngo potozonga na kati ya thème na biso la vie papa nzuzi batu balobaka kodi ya tombambu batikaka na famille emelaka pe makile liaka batu balobaka mingi eza kisi pamba te mutu akoteka makala fako makala na camion ekoma ba camion akoteka mafuta mbila lobi asali izina mafuta mbila papa babi eliaka batu pe biso bana nzambe tolinga biloko wana te tolobi tetete wana eza na bikila mutu azaka na kodi azaka na mbambu mwasi tango azala ba periode na ye alambela ye te mwasi o place boye kosimba te papa nkodi ya na mbambu eza penza biloko malamu mutu azala nango mpona lupemba to mpona kosimba misolo bangi mingi mama na nga mais na l'église bezala ya babima nini mwasi zo na ba période akendaka te wana eza nango partout na l'église même kolia kolamba te kolamba te parce que d'abord eza na islam ezali mwasi soki asumuki ntango yo ozolia biloko wana ozokoma impire ozomona ya mibale ntango balobi mbambu eliaka bato esalaka songolo mpakala. Moi je ne crois pas yokota nde na kati po mona makambo parce que mbambo eza ba réalité soit ya nguma soit ya bakoko ya famille Moïse na likolo nguma mutebimela ki ekomaki kani wana eza mbambu te mbambu bapesa ki po akenolongola bana Israël na bowumbu ya mibale balobi azwa batu nyonso bakufa asala tabernacle ezaki batu bakufa te achaki na ba cercueil na kati eza mbambu na bango lukobi na bango biso pe toza na pouvoir na biso ancestral esengeli to respecter yango parce que mbongo nyonso tozo sala na se ezala ba téléphone bozo simba ba mituka eza makambo euti na ba ancêtre na ba esprit bango ba eko inspirer biso mais ba esprit nde ba o diriger biso bango ba opesa biso makati pona nini to boya bango sans bango to go développer te wana eza ignorance. Mayangi mingi merci na bandi ete bo comprendre ndenge papa nzuzi alimboli na bokebi kasi papa nzuzi na bomoi oyo to komona makambo ebele eza na baike babongaka te
famille balakela masoki mabe pe toyebi te akende boye toza misato boye bakozwa ka mama Gudil ye bakozwa ete bakozwa ka mama Mafolo ye bakozwa ete okomona te bakozwa kaka papa Mundibu papa Munyanga yo bakozwa ote yebisa biso kasi bato baka na bana chance te bato babongaka te na vie esengeli basala nini mama na ngai bato bazobonga te na vie ebongi babota courage ya koluka pourquoi bazobonga te pona nini bazokende liboso te tant mususu oza lié na ba mauvais esprit oza lié na mabe osala okosa batu ozwa mwasi ya batu okosa ye bachela yo biloko bakanga yo tant mususu pe nzoto na yo eza pwelele c'est-à-dire quoi papa fungola mais oza na protection te maman papa mutu nyonso pa koma malamu fazaka na protection papa Nzuzi moto abongaka ka te boye na tata Nzambe lisungi boye pe moto atombwami mpona kaka moto abonga esengeli kaka kanga mama balobi epa na biso bakongo tolobaka Nzambe unkeba ngemosi unkebaliaka c'est-à-dire Nzamba batelo yo moko mibatelo c'est-à-dire mpona nini lupango soko otongi yango fo tia clôture mpona protection te mpo miyibi baya te bongo yo église osambelaka esika ozalelaka ebombaka yo te ozomona c'est-à-dire il faut kozala mayele na vie lelo soko komo mata ta musu Kongo lokole babundisaka ngo mais soki yo moko pe oza na ba prière te siko osambelaka to oza na ba relation malamu na batu te balobi na lisanga bandoki zala na ndoki na yo ta musunga na butu na kokomona mama Didi balingi basale boye lokwa naza na mayele nanga nakoki kobatela yo po oza na relation so relation eza mabe na moyen na batelo eza te c'est ça bato wana bazobonga te mama bazangi koyeba parce que l'église au de réveil l'église au ya pambala eye kokotsa bato na buzoba mutu musu bapesa ye mbambo ya famille bazwa mbambo wana na famille babwaka bato misusu balobi ete na kati ya mbongo fo bala mwana tata mwasi po vanisa mbongo ebima libanda te te insiste bongo Abraham abalaki mwana tata na ye Israël abalaki basi mine bana tata moko mama moko ozomona baboyi ti biso makambo ebele balobi ezaki ndoki mais bango moko na se bamindele bazosalela ngo esika nde tobungi nzela yango wana bato mosusu bazobonga te kozanga koyeba mama ebomisi bato ozwi mwa mbongo basimitiere osalaka te obebisa parce que mbongo wana famille moto epesi yo tata na mama baboti yo makila na bango ezepana oyeba pe famille yo olingi famille te église eyekaboli yo na famille esika bato babungi nzela esika bato bazaka konyoka mayango wana soki ozobonga te tambula luka sala ba recherche pourquoi nazobonga te ozomona mama nanga esika bato babungi nzela yango makambo ezokende liboso te luka sala nini mbongo no emonanaka te ta mosusu mutu moko oyiba yango na butu bon ta mosusu mutu moko abinelaka bafere na yo ta mosusu diabulu moko alataka yo foko luka te mama ozobonga te ofandi kaka boye Nzambe aza ya mpona biso nyonso yo ofandi kaka maboko Nzambe akosala Nzambe nde camarade na akoluka yo mama Didi nga Nzambe yo moko ofo luka makasi osala effort po ete makambo na yo ebonga ya solo Marianne Mafolo so moni mambo ezosimba te yaka tambola kota koma alisi baba kota bima oyeba pourquoi mambo ezosimba te Flori balekomo soso ezosimba te benga papa Nzuzi ya Rikine Miala bobenga bino bato à Londres bobenga papa Nzuzi botuna pourquoi nga mukanda na zwara te banda na yamboka mundele otuna pourquoi nga basi baboya hanga pourquoi nga mbongo ekotaka te na lobi mambo basi pona zongela o papa Nzuzi ya solo mutu soki akoli abalaka abotaka mais tozolobela vie bon moi yebisa biso libala to mariage et joua rôle nini na kati ya bon moi na biso bato mama na ngai libala eza très important na kati ya mokili eza na lopoto balobi c'est celui qui trouve une femme trouve le bonheur c'est-à-dire moi si soki aza malamu to mobali aza malamu ezaka mpona basi te na mibali mpe okokende liboso omona obala mwasi moko to mobali moko boye bando ezwa ye bafere no ekoya ta mosu aza na libabe moko songolo mpakala parce que biso tozobalana kaka na buzoba ozomona tozobalana kaka te makambo wana esila te eza na bekolo mosusu ebalanaka te Ah bon? Fais absolument un exemple. Te na boy em subat babala na panza. Na boy penga pena me manga. Toko bana masolo. C'est-à-dire batu mususu jamais bakoki ko balana.
batu mususu bazobala na ba sentiment emzo ko bala mwasi aza ndoki yo mobala oza ndoki te mobala aza ndoki mwasi oza diabulu te mwaye libala na tamso eke liboso eza te me na kati ya libala soki olingi ovanda malamu supporte nyonso oyo ekokuta soki olingi mwasi no ata aza ndoki soki olingi ye supporte eti suka so olingi mpe mobala aza ndoki to moyibi to bandi supporte eti suka papa na supporte eti suka na ndenge nini yo pumbwaka nga na pumbwaka te molili na mwinda ekoki ozala esika moko te papa mama na ngai mutu mosusu okokoboya molili mwinda me yo vi na yo eza ya pasi famille na grâce na ye famille ezobonga okangi kaka munu maza mpe na chance na ye ya vie ya moi ya solo papa Nzuzi kasi na oyebi so vérité te bango bandoki basala ande na butu mama kokanga kaka ndoki te bafafin mpe bazali assassin bomine mutu toyebi ya bomina moka na ndoki te kasi yo bomina mystique mama nyonso ezaka nde mokutu ya ndoki basambisa yango te ya assassin akokota boloko bango na butu batambola na ba jeep ba avion me na moi baza ba mama nayebi so bandoki mosusu mpe baza ba patron. Ah bon? Bah, moi ndambu. Na moi ndambu te misusu pe belé to ko tanglo ba kombo te. Ozomona. To seke yo kutana na bandoki yango yo penjo yebi bango malamu. Oh, menga na za mlongi te. Na gogo mono ndoki ata yo so za ndoki na oyeba. Mais sikoyo eloko o ngana zoloba yango yo. Libala ezali obala mutu oyo makambo na bino eko concordé soki e concordé wana ekokende malamu mais soki harmonie eza te makambo ezala kitoko te libala ejouaka rôle na kati ya mutu na vie ya mutu amata to akita c'est pour cela omona mutu mosusu abalaki na loyenge lobi tanga komi mutu esimbi tabi te mwasi onga na ye to mobali onanga ekosimba te selon bacalcule na nga na bafere na ngai yango na libala kowelela kobala te kobala pona sentiment te kobala te pona église kobala te pona kitoko kobala te poto yebani poto za munoko mboka bala oyo makambu na yo na yo eko répondre eko kende liboso po bokende bova libala eza vie mobimba mama c'est ça. En tout cas, Mayangi Mingi, merci beaucoup Papa Nzuzi. En tout cas, likambo Papa Nzuzi à lobby est très très important. Ok, kobala teka pona sentiment moi ça na foutela inga classe. Oh, les reconnaissance na balaye. Oh, garçon, ana chéri, ana skabela nga jomo $2000. Natika na dette morale na yazo singa nga libala même ote mezo linga nango ete po nga na makamu na nga na ko simba to 10000 libala ka na vuluba nde bayanke baloba na loyenge on 10000 libala lobi makambu na o esimbi te donc omoni to bala na presete wala pe na obi picho pacho na Norvège na yebi ke ozo sauter a sauter likonko benga Papa Nzuzi et ça bien pour la masolo ano ebisa ngai Papa Nzuzi to zongeli yo poto tuna misala ezebele na kati ya mokili oyo kasi misala nini ezalaka na mwa partie ya mystique msupe bino ba pasteur ba comment ba pe bino bozaka na mwa osukola batu mwa kisi eza bata bino pe banlongi mwa kisi eza bata bino bambikudi mwa lititi eza misala nini o eza ba partie mystique na kati o to ezalaka na mystique na kati misala nyoso to misala mususu mangi mingi mama mokili oyo ezali dirigé na deux mondes. Monde ezali komonana na lolenge moko ya se monde invisible na monde physique, c'est-à-dire mutu azaka accompagné toujours na mystique ndeka bato baka na terme moko vulgaire nzambe mutu azaka kobata mais bayebi te na bonzambe wana ba plan ezebele makambo eza ya ndenge na ndenge na musala nyonso toza kosala mais ba partie oyo ezosenga spiritualité soit positive soit négative oyo eza kosenga spiritualité makasi ezali mama d'abord na kati ya religion esengaka chez spirituel il faut ayeba spiritualité malamu soit akozosala na positive soit akozosala na négative secret on est allié nyonso ezo dépendre na ye nzambe ne mutu akojuge ye soit aosana malamu soit aosana mabazo bikisa bato wana etalié mais okoki ko diriger bato te na kati église parce que okoyamba bandoki okoyamba babanganga okoyamba ba magicien okoyamba bato musu ba détruire bato musu bandoki ceux qui ont na puissance mystique te oko maîtriser bato wana ndenge nini
ozomona mais bango bazwa na te baba nzamba lobela kinanga eza makamba lukuta c'est la spiritualité faut vanda spiritualité yango ko vanda ndenge nini okomona badepte na bango bazokoma lolenge bango bazate il nini ezosenga c'est-à-dire ezosenga connaissance ezosenga puissance ezosenga makambu songolo pakala na yo tata mama yango esengi liboso na kati ya religion parti wana ezali ya mibale ezali politique kuna siko ezokende na ba branche moko négatif makasi parce que na politique il faut oza na puissance o batu bakoyoka yo parce que ko diriger na butu ko diriger na moi okoza na batu ebele parti mystique il faut ezala ya misatu ezali sport wana monaka babi musu pe kota mama elukaka ba problème ebele ba joueur wana monaka bakomaka misika ozomona joueur moko bato ebele yazo régner joueur soki meilleur joueur du monde eza mamba osakana nango te omona obetaka bale bien momonaka poto te eza mamba osakana nango te poto po yo monango omona gardien azate chabi biba e tuti poto muto abimisi yango ezate emso benga nani wana nini bale il faut mystique ezala faut médaille ezala faut bokoko ezala faut mystique makasi ezala atozo beta bale sa yango okorégner te ozomona yamine ezali musique équipée te musique religieuse musique profane moto soko ezate okoteka CDT ah papa oh menga na oyebiso makamba solo te mama papa nzuzi na bato bakoyembela nzambe soki chantre nyonso toyebi bayemba musique religieuse la chanson chrétienne soki petit musicien chrétien ameki aya tosala ni débat omona ndenge na kopanza akokima koya te akoloba makambo nini ayebi ke grand maître azoloba mzuzi nkoya niki ngombe azoloba mamba solo ayebi mama CD omonaka CD ona kotekama mutu abina kisi mutu ebinizaka bina yo nti makambo nini ezalaka wana zwa bacomposition lokola ya balutumba baredi na bamusike chrétienne composition nini eza ya makasi mais bango bazoteka bani bamusicien mosusu na baversiere na bango ava kota koti versiere alukaka nini kuna po asala baplaire nayekaka moto ya nzambe po ani bamusicien mosusu baosala plainte kaka ye eza na biloko eza na pardon eza na baréalité eza na sie parce que oyo nazobela biso eza baréalité oyo etambwisaka mokili bango mopele baza babi vie nzuzi azoloba makambo solo en tout cas sa yango ekosimba te mama en plus eloko nyonso eza ya succès eloko esalaka succès oyo kosala théâtre oyo kosala biloko bato nalandi kingandi asali succès oyo kingandi sa yango ekosimba te mokili toza na loi de jungle awa soki oza makasi te baleyo toza na kati ya zamba ya solo toza na kati ya zamba mais eza nango ya roi de la forêt te eza ya ngema te eza zamba kaka biso so tokobunda eza zamba biso so tokobunda tokoluka tolonga vie po vie eza na baréalité ebele kasi papa ntusi tolobeli mystique tolobeli mystique otangi basportif bazalaka nango to bana sport ezalaka na politique ezalaka na mambo ebelebele otangi nayebi te soki otyaki mpe bapasteur nayebi te mais papa ntuzi père spirituel na bapoliticien basalaka butu mpe moi papa ntuzi na profite mpo bato bakomelaka nga bakotuna nga mama gidile papa ntuzi wana osalaka na émission azalaka nganga azalaka tika batuna mpo botuna nga mingi lolokwa na liboso na ye ayanola biso papa ntuzi bali bayeba ozalaka nganga ozalaka ndoki ozalaka magicien ozala bakisi to ozala bamystike ebele mpo motu moko alobi ye osolola neka boye mpasi azala nango esila ayoka bien moko alobi nanga moko aza na kisasa mpe nasira abengaki yo deja ye mpe alingi ayeba yebisanga na papa nzuzi eloko ezala na kati ne eza nini ngai nayebi nanga te maloko mboka yo mama na vie d'abord ezalaka don tomiyaka biso moko te otangi makambo ya baplanète mbala nsima soko ye tokosala na astrologie mpo comprendre ezalaka don na don wana ntango eza don il faut okutana mpe na bayama yele bafungola yo lokola nga nakutana na ntango mpamba nakutana na bato ya ndenge na ndenge azalaki ngunza azalaki na baprofete
oyo azaki na mfumuki mbango akangama na bunini par-ci par-là. Ozo comprendre to vanda ki na ye alakisi makambo ndenge na ndenge oyo lelo bato bazolela mai ya bangunza partout. Eza mai oyo nga nazalaka te. Mais eza na mutu oyo alobi papa Nzuzi ba secret mampinda maki mpeve boye. Po bato bazaki ebele poni atikela kikaka ngai. Po nga nazalaki na don wana. Makambo nyonso natangi wana soki eza don na ote kosimba te. Omono olandi muninga ozwi liboma. Olandi muningo kufi eza don na yo te ba charisme wana eza ya yo te. Mutu na mutu aza na don na ye. Papa Nzuzi aza longi azolakisa. Mais na kati ya kolakisa aza na pouvoir ya Nzambe oyo apesi kati na ye yango azopesa bato. Bato ya poto bazomona ba miracle. Eza teke naloba neke sala bwenga bipianga kaka adresse na yo. Naza na mayele na ba secret na ba pouvoir na nga o nakoki kosalisa. Mais na kati ya kosalisa soki bato baza 10 okonstate bango audience 10 na okoka. Ta mususu 6 esimbi, 3 4 esimbi te, bato mususu bakeno bongela epa bato mususu. Wana eza mystère ya Nzambe. Parce que so nyonso bazokoka kaka epa na yo okoma célèbre makasi bato bakomiso Nzambe. Yango ebebisa bato emeli. C'est-à-dire nganga elakisi ngangu mayele. Magie euti na mon mage, sage, bamba mage oba kotala Jésus. Ozo monisa nanga ba kombo mukezo ezo faire batu ezo rendre batu difficile. Ozo mona soki abenga magicien, c'est-à-dire ba mage oba kotala Jésus tanga botamaka. Abengi nganga euti na ngangu mayele yango mona nganga ya Nzambe, nganga ya kisi, nganga ya nini. Yango moni ezala ba prêtre banani tout okomona za chef coutumier parce que pouvoir ne se bata ebala na kana coutume. Religion sans coutume eza kokufa. Malamu mingi na bandi ete ba tuna kinga motuna to mituna wana bozui eno na monoko na emoko Papa Nzuzi ko ya ne kingombi représentant légal ya Katevel kinto di kentima ke bavelela Papa Nzuzi poto koma mwana suka ya émission na biso to kolobela pe mama oyo mama boboto héroïne mama Kimpa Vita to kolobela emo muke na suka ya émission kasi Papa Nzuzi ebele ya batu batonda na mababe babonga kate vie suka pona bango bato bazana malchance bazana chance te na vie esengeli basala nini pour ceux qui possibilité ya kobongezali basala nini mangi mingi mama Didil Bisengo mama ba follow toujours ozo biso follow ozo biso na bilili hein c'est-à-dire eloko to loba moto na vie na ye bongi amiyeba omoni Nzambe tata tanga sali biso tozana ba mababe ya ndenge na ndenge. Mais bongi omi yeba na kati ya connaissance et bongi muto yeba na kati ya nzoto na ye azana étoile azana carré azana cercle azana croix. Ah bon? Mutu na nzoto na ye nde tozana na nzoto na ye tozana cercle tozana carré tozana étoile tozana croix limbola nanu sikoyo kolimbola ngo nyonso étoile ezali succès ya mutu ndenga za ko vivre na terre. Succès na yo tana yo ozana période non na succès ekoki ko banda soki o garder osimbi opportunité wana te vie na ope chance eleki na vie omona sengo ba mabale zolanda yo se musu ekimi ezomona na te ta ya rayon no ya chance libala yo lekisi yango ta musu na ba sentiment na sala vie ta musu chance na yo ezali ko ya ta mususu ba mbongo ezo ya pamba tango na falo tonga olona yo ebika ba mbongo ya dire on a soki leki chance ko ya lisusu te yango na vie il faut oye ba kosimba opportunité wana il faut oye ba ko saisir opportunité tango ye profiter na tango wana ya mibale eza carré batu o bazala na carré na nzoto bazala imprudent c'est-à-dire eza libabe moko ezolando balobi na yo mama comment l'être boye yo aux anti-vaccins pour tous en maël tellement ont rêvé aux anti-vaccins comment yarabe tellement imprudent makampe leki imprudence eza mabe na vie il faut être prudent na vie ozomona babilo kwa ndengo wana ya misatu eza cercle bato na bazaka ba rêveur bato ba rêvaka lokola ba deti aza rêveur ozomona tamso bine sala likambo yazo rêver kaka mutu muso yebisi moni so comme na 12h salabo yazo rêver yaka na 11h pose ye azo rêver ozomona ba rêveur ya misatu eza ya mine eza croix bato bazana croix ba musufra
na vie na ye abando kemba kaka mais eza pe na ba procédure o koki ko bongisa so siko ko na kati ya connaissance ba ko lakiso komo koko sunga yango ta mususu okoko aider ba veuve ba bola okoki ko sa misala malamu ya nzambe okoko aider ba église okoko aider ba bato bazana pasi yango monaka ba multimilliardaire batambongo ebele basalaka biloko wana mais na kati ya eloko wana moto aza pe na ba parti oyo akoki kozala nango mutu aza na étoile aza na horizon aza na kaima étoile ezali ensemble ya vie na yo horizon ezali distance ya ngenge na yo c'est-à-dire mama mafolo ndenge aza awa to mama Didil chance na ye azokutana na ba camere na ba ministre ba tusongolo mpakala mais mutu mususu aza na chance ya kokutana na ba président mutu mususu aza na chance ya kokutana na ba prince mutu mususu aza na chance ya kokutana na ba roi eza niveau par niveau boza na chance okomona milliardaire azali multimilliardaire azali milliards de milliards so combien azali niveau par niveau eza lokola ba fréquence en télévision mutu musu ezwa Congo musu ezwa Congo Brazzaville musu ezwa Afrique moma musu ezwa monde entier niveau ya chance yango babengaka horizon na kati wana mutu aza na partie mystique oyo esa na kati na nzoto ne babenga yango kaima okoki kolamusa yango mpe na connaissance tellement ba connaissance eza te na bato mwindu yango bata yango bana omona Mobutu soka pesi mwana moke mbote il faut afimba ye na mutu te akanga ye asimba ye na mutu parce que partie mystique na ye wana esalani emona te soka moni mwana moke troisième œil na ye paramita liso ya molimo ekofungwama akomona bamystike eza na nsima akoganga kopike crise ya Mobutu azalaki soki apesi mwana mbote fo asimba ye na mutu c'est-à-dire soki connaissance eza te bato bakozala perdant perdi bakoyeba nzambe te nzambe nde yeyo mama mayangi mingi ya solo tobeti masolo ya la vie na papa nzuzi nkoya ne kingombi tolobeli bomo ya mutu tobaluki wana kasi papa nzuzi pona tosukisa thème oyo ya la vie po betelanga mwa moke historique ya mama Kimpa Vita nalingi opesa conseil na batu nyonso na kati ya vie conseil nini opesa biso nyonso batu na kati ya vie awa na bomoi surtout baye bazwi mbongo bazwi mwa moyen nzamba pamboli bango eza na 4 principes esengeli na yo oyeba o respecter yango pe ozala nango e aider yo polobi okoma moto yango ozomona bato misusu aza na mbongo akwei azalaki akweya bafere etambulaka te po miyebi te na vie na yo il faut un père spirituel vrai père spirituel o ayebi kobomba moto ya mibale il faut zala na docteur lokola Kofi azala docteur Chamala ozo comprendre faire quoi brancher hein vous comprendre te mais ça va réalité Chamala oui déjà mamba ba oui en tout cas ngapela na docteur na babenga ke mopao mopao ya Kofi te mais mopao ka ezaka ba coïncidence c'est-à-dire yende muta traitaka nga so nazana malade na yende na kenaki pa na ye faut zala na père spirituel faut un docteur ya misa tu faut un avocat na yo il faut la maître avocat faut zala okosomba lupangu lokola biso somi lupangu na mayulu maître avocat mutasele makamunyonso ya on azosenga na bino bana poto boye de totonga esika toza ba bazo pesa biso préavis to kende tozosenga na bino boye de biso poto tonga to komi na période ya kotonga kilongo na biso boye de papa nzuzi. Il faut en mettre avocat. Yamine, il faut en ami intime. Ami intime, c'est-à-dire, au Gogoza, Moussou peut mon amoisi nae, Moussou mon camarade, Moussou mon amoan kassinae, et si comme tu m'as dit, oh, ayebi secret na yo. Ami intime à Zangakate. Au mona, Moutou a koufi, bon, monika Moutou moya, soimba ferke, maka Moutou, souka bimisi testament. Papa Nzunenga koufi boye, mbongo na ya tikeli famille boye, bana ba tikeli boye, akabeli batu boye. Nyonso eza enregistré ami intime na avocat na yo
il faut ozala na bango sir pe oyo bo collaboraka bien boye bani très bien oyo akosala ba aventure te bato wana mine baza très important na vie ya mutu mais mutu mona aza na mbongo aza na avocat aza na père spirituel te aza na esika abatama te eza normal te yango bazokwea ozomona mama c'est ça la vie yango wana yango nazosenga pe na bandeko na biso baede biso tokomi période totonga lopango bapesa biso préavis ya 6 mois tosali 3 mois etikali 3 mois tosengi na bino bana poto numéro nanga 0999 18 17 37 039 18 17 37 to 089 950 68 47 benganga boyede biso totonga kilongo na biso église na biso tolongwa na manzanda totonga na métallique ndengi architecte asengaki ngai mbongo tozosenga bana ya mfumu kimbangu oyo nzamba touché aide nzuzi nkoya ne kingombi po atonga kilongo parce que kala mingi te tozolongwa tokende sikana tokende suna manzanda te totonga lolenge baninga bazotonga Mayangi mingi na bandi ete message leki Picho Pacho na Norvège Oyoki Rikine Miala Fabrice Malita batunyo sombolinga papa nduzi ba France Kapala yoza kin okyo le kotikel papa nduzi enveloppe na pour na contribution pour na construction ya kilongo et ozala bien conseil asuka papa nduzi apesi eza très important wana to sepeli mingi parce que to talaki bongo testament a mené a salaki mamude papa nduzi ya lobi na bandi na saki émission na basi na ye Naye, en tout cas, sali partage à bien naye, avocat naye, ami intime naye, famille et matata parce que King Kester a tosaki 4 conseils oyo. Batuba kamwa ki baranisa musicien za likolo mais asala ki 42 papa nduzi ya lobby yango oyo ayoki asalela et ozalaka malamu pona et to clôturer na thème na biso ya la vie papa nduzi totali na sima tomoni mama Kimpavita ya solo batube balobela Kimpavita naza kutuna ba projet fona sala portrait sur mama Kimpavita na lobela lisolo na ye na internet na émission na ngana lobaza kinani mais ba donner pe mingi naza nango te okoki ko sunga bande ko bakolanda pa mama Kimpavita azala kinani abotama na mbula nini baboti na ezala ki banani ya solo Iwana ye le kakindengeni parce que balobi vi na ye eza très mystique bato bazo comparer na Jeanne d'Arc na France oazaki mama moko a révolutionnaki mama moko memaki mwa mbonge asika pe na ngambu ya mikili ya poto betela biso na mwa mokuse mama Kimpavita azanani pe azanani pona yo balobi yenda tangaka komba fumu kimbangu mutaliboso mais na solo la kana famille biologique ya fumu kimbangu balobi te eza mambalo kuta Papa nzuzi fungola biso mwandambu batu bakolanda biso bayoka mangi mingi mama nanga Didi lelo ko tokoloba mama Kimpavita azali mwana mwasi oyo abotamaki na Angola na Mbanza Congo kuna tadi mama Kimpavita azali moko azalaki mobundi oyo balobelaki pako ya parce que avant ye baya vitankanga bazalaki o bakitaka déjà na ba 1665 mindele bakataka bango mutu po alingaki azongisa royaume Congo oyo eutaki depuis Égypte. Mama Kimpavita abotami na papa Sava na mama Senga, c'est-à-dire abotami ayeko botama na 1864 mama Kimpavita abotami na 1684 pardon 1684 mama Kimpavita botami kobotama na ye azalaki maladif oto bengaka akufa lobi mbefu ki ben mama azalaki akufa lobi kokola na ye maladif e yakosala ete mama wana ayaki kokufa tango akufi na bakoko na biso bayebaki ete mutu soki akufi il faut ava bakunda il faut basala mikolo misato. Mama Kimpavita balelier premier jour, deuxième jour, troisième jour. Nzoka ye na kokufa wana akende kokutana na vitankanga o balobi c'est Antoine, soki Antonio, Milenf pardon. C'est Antonio Kamindele baloba. Mais Antonio wana baloba ka ye wana ya vitankanga te
po mama Kimpavita kombo azwila ki baptême babenga ki ye papa ntuzi pardon Saint Antoine te Antoine oyo te o mindele bakoma te Antoine oyo te soki Saint Antonio soki Antonio okaka komatisa bakombo na bango pambala pamba c'est-à-dire mama Kimpavita kombo bapesaki ye Dona Béatrice ozomona mais kombo na ye Kimpavita ayem Kimpa eza bitumba te Kimpa masano ya bitumba vous comprenez Mvita bitumba c'est-à-dire mama Kimpavita tango aye wana akutani na bancetre na biso balobi na ye tozozongisa yo okende kolamusa bandeko na yo ozongisa royaume Congo nzambe o mindele baye nango père de Galo na père de Luka baye na nzambe ya lokuta oyo mindele baye nango bampelo eza nzambe ya bosatana telema ozongisa royaume Congo ozongisa bonzambe na biso po ete ya solo yango ezongisa kinkulu na biso bonzambe na biso tobelaki nzambe ya mpungu vidi munkulu mungu nzakomba ezonga lisusu na mabele ya Felika po bayindo bazonga lolenge bazalaki nde nzambe wana apesaki makasi na baprofete na biso nde lisusu ayaki kolamusa ye mukolo balingi bakunda ye mama Kimpavita alamuki batu bapanzani alobi bandeko nanga bokima te boya tosolola nakutani na nzambe na bakoko na biso na ya vita nkanga bapesi nga pundingisa pe pouvoir na koyebisa bino tozongisa royaume Congo po mundela panzaki yango po ayebaki ezalaki force ya Afrique elingaki ezongisa bayindo le peuple bantu oyo nyonso bazalaki dispersé na monde bazongisa bango nde yango wana mama Kimpavita azongelaki nde ayebisi bango bamisusu bazalaki wana bandimi mama mukolo azalaki wana mama mafuta andimaki ya solo mwana kentu oyo aye ndumba sadiso ndumba sadi jeune fille aye po azongisa batu na nzela nde Kimpavita lamuki ayaki asensibiliser batu abandi koteya sango ya nzambe oyo biso bakoko na biso basambelaka avant arrivé ya mundele mutu mwindu ayebaki nzambe asalaki ba pyramide azalaki na ba royaume Congo empire Songhai empire Kuba empire Lunda mundele te mutalakisaki biso nde siko mama Kimpavita ayaki po azongisa makambo wana abandaki kokende osambela na kati ya mer océan na katikati azokende tala nguya wana azodinda te mama puissance te bangunza na biso bazalaki somo soki azoleka na nzela banzeto ezalaki ya kokatana eza kolamuka mama Kimpavita oui azolamusa bibembe puissance wana ezalaki puissance kilt na ye ezalaki babengaki yango kimpasi c'est-à-dire kokende koyekola kingunzisme boyebi puissance nde bandaki kozonga mindele batu babandaki kokima bango abandi kolamusa bibembe abandi kosilisa bamaladi kobikula batu babandi kokwea mpeve mindele bazalaki su na puissance te nde na lolenge wana nde mama Kimpavita abandi kokota bazamba kokendo senga puissance mundele alobi muto soki totiki ye batu bazokota su hôpital te l'église na bango ya catholique ezozwa susu bandimi te nde père de Luka na père de Galo basali réunion batindi ba lettre balobi mutu wana soki tolongoli ete to elimini ete biso lingomba na biso ya muyezu mwaye eyamba batu ezate mindele bakomaki na suka nde bake komelisa roi Antonio bake komelise vin ameli masanga na kwiti wana balobi roi lobi okokokane papa lobi okokokana ndenge moko na ye basinyese mikanda bakanga na bango mama Kimpavita nazomema ngo na mukuse bakanga mama Kimpavita nde bazui na batraitre oya batu mwindu bakoti bango na kati nde babandi kokosa bango bakanga mama Kimpavita azoteya nzambe ya bosatana ya bodiabolo ndengi baza kodiabolize biso lelo ebandi kala te pa batu mwindu
nde mundele asali ba campagne ndenge le kakana na ba RFI soki ba lingi président wana te ba kosaele ba campagne de diabolisation o azama be o boye na ndenge basala na ba Kadhafi basala na ba Ben Laden basala na ba prophète na biso na ba président na biso makambo e bandi lelo te basali campagne de diabolisation pona ko diaboliser nani Mama Kimpavita na mokuse ba ko kanga Mama Kimpavita ndetang bakangi ye roi ndimi baye na ye babandi ko beta ye babeti ye fimbu ko nyokola ye mwana oyo alamuki na âge à 20 ans asali 2 ans ya prédication ya miracle bokangi ye tangu bakangi ye Mama Kimpavita wana nde ayaki kosala bachie ye le premier na boloko balalisi ye tangu balalisi ye Père de Gallo apusani pembei na ye alobi Mama Kimpavita soki kaka batondi boye olobi kaka nzambe onga na ye nango eza lukuta nzambe mindele baye nango eza solo totiki yo libre tokopeso bambongo kutoko chayo esika moko ya munene Mama Kimpavita alobi soki bobimisinga na miso batu na koloba Mama Kimpavita le deux wana tango babimisi ye abimi na miso batu batondi babengisi batu Mama Kimpavita lobi bandeko na ngai Kimpavita nazo yebisa bino nazala nakufa o nazo tikela bino yango bamindele o moni o batelemia bonzambe baye nango eza ya bo satana eza ya lokuta eza ya bondoki baye po ebateka milimo na biso na butu na moi oyo nyos Père de Gallo na Père de Luka baza ba diabulu esali bango soni na kanda wana nde baya kozwa moto baye kotumba Mama Kimpavita mais toza na deux versos ya Mama Kimpavita basusu balobi baye kokuta Mama Kimpavita akufa na mwana na mukongo basusu balobi Mama Kimpavita abotaka te wana tozwi yango na ba révélation te fotolo ba vérité toye kokuta histoire ndenge zalaki histoire oyo toye kokuta na ba livre oyo tokuti na ba nguto baleki likolo baisi biso azalaki na mwana na mukongo bandeko na biso ya BDK balobi azalaki na mwana na mukongo te raison na bango ezani balobi mama simbaka mwana 9 mois après 9 mois asalaka 3 mois tangu nini Mama Kimpavita abotaki et tangu nini asalaki ba miracle na 2 ans wana soki tolobi moi mama akosala une année et 3 une année mobimba poazwa makasi po Mama Kimpavita azalaki guerrier bo asalaki ndenge ni misusu babi aza na mwana na mukongo esika ni topesa raison yango toyesi bandeko na biso tokomeka kosenga na nzambe kosala pe ba recherche bandeko mususu balobi bongo misusu balobi azalaki na mwana mukongo te yende mutu aprofetizaki kombo ya mfumu Kimbangu ata bobomi ngai mutu mususu akoya na kombo ya Kimbangu soki mutu wana awanga na kikombo ya Kimbangu est-ce que c'est vrai za famille ya Kimbangu aluka source ya mfumu Kimbangu eza wapi c'est ça le problème pour vrai version ya mfumu Kimbangu koya Kimbangu awutaki wapi azalaki wapi kuna ko sala ndenge nini ayelaki ndenge nini c'est ça le problème c'est-à-dire mindele babomi Mama Kimpavita yango wana ndeye mutalobela Kimbangu ba prophète na ba prophétesse ba ya na Afrique ya ndenge na ndenge yango mama oyo akufaki pona yo mutu mwindo esengelaki Afrique mobimba mukolani za la jour chômé lokola ba musulman bazo fêter fête ya Tabaski ba mi banane bazo fêter fête ya chrétien ya Pâques ba po jaune soki chukimisai soki nini biso pe fallait to célébrer ba prophétesse na biso oyo basalaki makambu ya kosakana te ba prophétesse na biso bazalaki na nguya même ba tout mwindu ba négliger ba président ba mingi en Afrique ba négliger
Bon, fête le 30 juin, oui, normal. Pour na ba martyr, il y a l'indépendance. Bon, pour na ba prophète nabiso. Parce que religion est dominaka politique. Parce que force nyos bozo sala na lelo kimbang muta sala prophétie. Makamunyo sezo leka ba prophète nabiso ba loba. Mais bozo négligeant otala batu mwini. Soko zimbongo zo wele. Bon, tama ngomba nabiso lelo zana manzanza. Mais dozo sala révolution. Nana wede biso boto tongo. Tosengi na omuntu mwindu o nyozo za mwana mfumu kimbangu mwana mama kimpa vita africain nyonso sunga biso totonga tolongwa na manzanza po bazoseka biso me bino bana mfumu kimbangu na boko tanga bakombo me tanko za muntu mwindu africain sunga misala katevel tosombi lopango bino botonga bopesa biso préavis ekomi na suka tozana mbongo kotonga te yango na leli na Congo lokole bosunga pe Congo lokole botinda bango ba caméra professionnel poto sana bango be mission ya kafu situ ya mfumu kimbangu oye kozala na lutendele le 12 octobre boko mona ba style na koyana ngo batu boko sepela yango wana zalaki na ngoma madide ya solo tokomi na suka ya lisolo to émission nanga ya lelo na yambaki bongo papa Nzuzi Nkoya Nekingombi oyo azali représentant légal ya Katevel Kintwadi Kiantima Kiabavelela. Merci na maman Marianne Mafolo oyo azui ba image oyo pona rappel tolobela ki la vie tolobeli pe mama Kimpavita oyo azali héroïne, une femme déterminée, une femme forte, ambitieuse o abundela kibongo lo poso moindo na pesi. Merci na bandeko nyonso bazalaki na biso ba assister biso na émission oyo aya solo papa Nzuzi aza na liloba suka to pesa ya liloba na pesa escape yango yo Katevel Soutré Congo na sima tokobimisa susu Katevel Soutré Mayulu wane kozala pona papa Nzuzi to bando solaka par semaine une fois na bandeko oyo babando tuna nga mituna na ndo chawana mingi bando zala ba dimanche poto sola na baninga. Katevel Soutré Congo eza pona Katevel Mobimba, Katevel Soutré Mayulu eza pona papa Nzuzi kalate kobima. To pesi bandeko nyonso mbote président Bageya, président presse, papa Munyanga, papa Maludi, papa Pemba, bandeko nyonso na bantseka to pesi bino mbote. En tout cas, mukona leo tozaki na sengo pona kopesa bino mbote. Numéro nanga 09 99 18 17 37 039 18 17 37 yango anazalaki nango bayo pona nga mukona lelo. Ya solo tokomi na suka ya émission na biso na yambaki bongo papa Nzuzi Nkoya Nekingombi chef spirituel ya Katevel Kintwadi Kiantima Kiabavelela na ye tolobeli la vie tolobeli pe bongo mama Kimpavita azalaki héroïne ambitieuse, une femme forte o abundela ki bongo lo poso moindo, une femme a défia ki mindele ezalaki esengo ko babino ebele kolanda congolocolenews.com. Merci na Marianne Mafolo oyo azui ba image oyo. Merci na Patrick Tsala oyo a monté yango bolanda Congo Lokole site na bino site na biso tokutani mbala ya sima na émission na biso point de vue tokozonga na papa Nzuzi tokolobela bongo ba signe astrologique kwa fungola kimwelo komo kwa motuya mais tokangi yango tokozongela to ebobotama na astro nini chance na eza nini avantage na vie eza nini. Papa Nzuzi merci ndengo indimaki invitation na biso tokutani na bino mbala ya sima kimia boboto mabota mabino ingeta ibobo tokutani mbala ya sima bye bye.